Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino bayebanso bazomi na RDC na Kinshasa partout Matadi Boma Chikapa Mbujimai Kananga pe baye bazali bongo na Lubumbashi tobosani te na Goma pe na Kisangani bana Equateur Mambenga bana Mbandaka kimia nzambe ezala kati na bino banso bana RDC bana diaspora ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumuki mbangu Chora de Soulangar nzambe apambola bino merveille 2023 nzambe abatela biso kimia nzambe zala na nzoto pe na milimo na biso pe na bosani te baye banso balandaka Kongo Alenga TV abonnez-vous toujours tozali wana mpona bino po tomemelaka bino toujours makambo ezali koleka na société pe na mboka na biso mboka ya Kongo bandeko ya solo masolo tokosolola lelo ezali bongo masolo oyo elekaki ya ndeko na biso ya mwasi oyo azali koakize bamama ya poto donc ba jeune fille oyo ya poto bamama ya Belgique oyo ya Bruxelles pe bamama ya France ya Paris ndeko na biso tozwaki kombo na ye kombo ezali Marie Anne Marie avandi na Suisse donc mama na biso ye yo mpo bomona ye oyo tosalaki émission mpo na ye azali kodeplore makasi na ndenge bamama bazali koyokisa vraiment bacongolaise soni oyo bazali kokende bongo na Kinshasa bajeune fille mingi ya solo boyebike na poto bandeko toboti bana awa na poto bana bakoli mingi bazali na ba moins de 30 ans mingi pe bazali kokende Kinshasa kasi ya solo toyebi ke ndeko oyo azali kobeta sete azali tango toza koloba bamama ezali kaka te kozala na 70 ans 80 ans donc mama azali deja mwasi soki azali deja mwasi bakobenga ye mama donc yango moni biso na respect nyonso atanke bana ya Congo mwasi nyonso tobengaka ye mama donc ndeko Marie azali kosadresse na bamama ya Belgique na bamama ya France so totali lelo la Congo na diaspora bato bakendaka Congo mingi ezali bongo bamama na biso ya Belgique ya Bruxelles pe bamama na biso ya France ya Paris et puis so tobosani te bamama ya Londres babundes basuisse bamboka mosusu elandi pe ezali bato bakoma kokende mingi surtout bana Genève bakoma mpe kokende mingi kasi ya solo bandeko Bruxelles Paris nde esika nde masolo ya bana Congo biso bana RDC vandi awa na diaspora na biso na Europe mobimba tomata tokita Bruxelles Paris donc kuna nde ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Anne Marie ye azali moto azali kolinga asala bafere na ye ndenge video mpe tokolakisa bino tolakisaki bilongo tokozongisa yango susu azali kodeplore amonike ya solo bajeune mingi oyo bazali bamama mingi oyo bazali kokende Kinshasa bamemaka baparfum na bachemise koteka yango batekelaka badepute na babiro ya bato bamonaka mwa bambongo esika bango bakendaka koteka mais soki bakei koteka yango nde bazali kokendela kuna bazali kobima na babiro wana donc bato basalaka na babiro ou baza kobima na badepute alo ye sikoyo loko azali kokende po asala entreprise na ye yango bandeko bazali contre parce que bazali koqualifie comme ndumba ye mpe bazali kopropose ye babete biloko donc place nde masolo tokosolola suite nango fin ezali lelo parce que awa bandeko eboke ya bamessage ezali awa moyena yamba bango nyonso tuna bemission na ngai nalingaka te parce que ngai banda kosala bemission nalingaka problème te na batu parce que nayebi ke na dentologie ezali mabe kofinga ezali mabe nga nazali moto na koli na George Mbana oyo ya Congo Brazza parce que navandi na Brazza mingi nde na bando osala banavete na ngai donc na aprena mingi koloba meme kovanda na ye mwa babizaleli na ye mpe ya mike kota mpa na ngai parce que azalaki moto oyo nga nazalaki kosala na restaurant atake gérant donc George Mbana ye koya kolia wana esika na aprena mingi koloba yango bandeko kofinga eza mabe ndenge papa Mbana aloba
soki ozosala émission oza koloba okoki kofingaka bato te soki ozoyamba bapoliticien oyambaka bamusicien okoki kofinga bango te po lobi mpo kozala na posa na bango ta mosusu lobi bango bato bakosalisa yo eloko nde toyebaka yango wana ata yo te tasu bana na yo donc ezali eloko moko vraiment na ndenge bato batangaka ki journalisme bayebi ke kofinga ezalaka mabe journaliste il faut ozalaka toujours au milieu du village oza motu moko te ozalaka kote moko ezalaka mabe mama na biso ayaki na likambo na ye oyo alobi biso atake bapandisango tomoni ke ya solo likambo alobi eza mpenza likambo fo tobetela yango mpe sete bano bautaka poto toyebi ke bana mingi ya bajeune fille ya ba 25 ti likolo bakoma kokende Kinshasa mingi bakoma kokende bango kaka mpona kosala bambiance donc ake na ye kaka ake kotambola ye azomona tomonaka bango parce que tomona yango na réseaux sociaux alors ta bakendaka kuna baza kokende kosala mpe mobulu yango ozomona ke bamama mingi mpe bazali koreklame badroit na bango parce que ntango bango bazokende mpo basala bafere na bango ezosimba te parce que bazokalifie bango mpe ndenge moko na bamama oyo bazali kowuta mikili ya poto yango nde mama na biso Anne-Marie oyo azalaka na Suisse parce que azalaka na Suisse ye azali kodeplore me bandeko na ngai bamama ya poto batomboki donc bandeko na ngai nakokotisa bango te nalingi te me bamessage na bango ezali awa bazali kotelemela mama Marie mpona kolobaki ya solo papa kongo alenga bamama ya Paris ya Château Rouge bango balobi bango babimaka ntongo bakendaka misala bao mpe bayaka koteka na Château Rouge bamisusu bakendaka sali biso bamisusu tokendaka kayu apres toye koteka na Château Rouge bango wana boza komona bazali koteka bato bakotaka kosomba biloko na mindele na bakongolais na ba-West africain toute tendance ya baafricain balekaka na Château Rouge. Château Rouge ezaka mpona bakongolais te na baivoirien basénégalais batekaka alors biso toyaka kotekaka biloko na biso tozozwa mbongo na biso tokendaka Kinshasa pardon chaque 3 ou 4 mois toza na Kinshasa mingi nongo moni biso bamama ya Château Rouge toza na bandako tolisaka bato na Congo toza mpe na baplantation na biso tolonaka toza na babilanga toza mpe na bafondation napesi mama Toto Chic de Paris mbote fondation Toto Chic bamama ya Paris babi baza na bafondation baza na makambo na bango oyo basalaka na bamama ya Matongi balobi papa kongo alenga totekaka biloko na biso awa bato oyo bakoki kokende Turki te to kokende Chine te biso tomemelaka bango biloko mpo biso tokendaka kuna so toye na biloko toye koteka congolais nyonso akotaka magasin te mpo akota na magasin Gucci congolais nyonso tuti akota neti ngai nabeti costume na ngai Versace mpo nalobaki no ya solo ndenge eza boye so naleki na Château Rouge namoni tondese na ngai moko bote eloko mota portable nasomba te mpo na nini nakosomba naza na complexité eza eloko bamama wana babi biso totekaka biloko ebele awa ezaka te totekaka bilamba totekaka biloko ebele tolukaka mbongo wana tozwaka yango mpe tosalaka eloko mpe na Congo donc biso mpe tozali koparticipe tozali kosilisa mpe chômage tozali koede mpe gouvernement mwasi wana makambo alobi tondimi yango te tozali contre yango bandeko po tokota na bacommentaire tosilisa masolo na biso vraiment ya solo bandeko mama Marie alobi makambo oyo bamama bacontredire ye na makasi bapesa exemple balobi na nga boye papa kongo alenga soko omoni mutu asalaka ekobo tata moko boye asalaka bikobo na ye ebele alaleki na émission to azali koakize bato basalaka bekobo bato bayebi ye ke asalaka bekobo bamoni ke ye moto azali kofunda bango bakondima yango te
bakondima ye te bakolobaki jamais. Oh, mais ye tozalaka mpe tokona kobetaka biloko kote moko te ndenge moko na bandumba soki mama Marie aza kokalifie biso bandumba wana mama na biso jeune fille moko na Bruxelles tokosite nkombo na ye te parce que pour la mesure de prudence pour na koluka baproblème te ye apesa exemple nayebi age ya mama Marie wana te mais soki tomoni ye na apesa 45 ans abi aza pe près ba 45 ans nde tomoneli ye donc aza mwana moke te ya ba 30 ans aza déjà mokolo mais ndenge tomoni ye aza koloba soki aza kokalifie bacongolaise aza kokalifie bato bakendaka Kinshasa bandumba seke ye moko mpe azali ndumba parce que balobi ke mama Marie azalaki na mobali ya mondele mama Marie azalaki na mobali ya mondele après ayaki kobwakisa mondele wana baboyanaki na mondele wana azongeli kobo ayaki koluka biso bakobo abandi mpe kobo wana abwakisa susu kobo wana akoma susu na vie na ye akoma kovivre donc ye soki akendaki Kinshasa mpo asala entreprise alukela biso alakisa biso entreprise na ye oyo ye asali na Kinshasa parce que trop c'est trop vraiment en tout cas toza koyeba te bandeko likambo oyo toye po tomeka nanu korésoudre likambo oyo po bamama na biso tolobi te ke ya solo mama Marie toyebi vi na ye te mais bamama oyo bayebi ye bazali ebele baelema na ye biso batindeli nga mais nakoki kotya yango te bamama bolimbisa ngai vraiment nakoki kotya yango te ezali vi na ye ngai nakokota na vi na ye te ngai nde nazolanda maloba na ye oyo alobi mpo ede mpe biso bacongolaise ede mpe biso bato ya mangala bato ya Congo Angola Brazzaville na Gabon na Cameroun tolobaka lingala alors esalisa mpe biso toyeba ndenge nini tokose comporter donc bamama ya poto ya Matonge na oyo ya Château Rouge mama Marie batelemeli yo balobiki ya solo yo mpo ozali ndumba parce que c'est que kope na yo kendelaki na Kinshasa ebeti poto yango kanda wana ozali koakize mutu oyo bokutani na ye na problème yo ozali kosangisa babi bamama nyonso to bajeune mama nyonso to bakendaka Kinshasa baza bandumba te oyo basalelaka yango etali bango mais bango balukaka mbongo na bango oyo batekaka na Château Rouge balukaka mbongo na bango tolanda na video toyoka ye moko mama Marie ndenge Anne Marie kombo na ye ndenge azali koloba na bamama ya Belgique ya Bruxelles mpe bamama ya Paris ndenge akize bino tolanda video masolo na biso abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV nzambe akopambola yo merci mingi ya solo tolanda video aux femmes congolaises au bakitaka na Congo kokenote soi-disant le parfum bakendana ba chemise baketeka na ba bureau baketekela bakonzi ou batu bazana ba bureau ok parce que bino ba fille congolaise ya Belgique na ya France o bokitaka na Congo na kinduma na bino boketekela bato ba parfum bokeluka bato basomba ba parfum nzokande boluka ba parfum te boteka ba parfum na bino te boluka nde mibali l'air biso tozokita kuna. Moi je suis chef d'entreprise dans une entreprise nangai nakenda kuna so nakei na luki collaboration avec ces gens-là ou bien na luki de marché. L'air tozokota na ba bureau n'importe quel bureau zokota po osenga ba collaboration ou luka mikanda important bazomona biso nyoso neti ba fio bakenda otekela bango ba parfum neti ba fio bakita poto ba okeluka mibali na ba bureau yaya il faut botika kinduma na bino so boza kinduma makasi boezo to kabino bokota na ba site parce qu'on a commencé à mélanger tout le monde là-bas biso nyoso andenge mon côté. Mon côté. Moi, j'ai besoin de ces gens-là pour na musala, pour l'entreprise nangai.
bino kindumba eleki bafi ya Belgique baleki bino bayakawa donc toza ndenge moko te frère to ndenge moko te bino bayaya ya Belgique na France bino kindumba na bino 20 ans na poto 15 ans na poto lero bokita Congo bokendaka koteka ba parfum na maboko yaya bokendaka koteka ba parfum bolembisi c'est pas normal on nous traite tous de bête là-bas hein? Biso nyonso toza bandumba biso nyonso te ok toza bandumba biso nyonso te biso soto kiti kuna toza besoin na misala toza besoin ba collaboration avec ces gens-là bino il faut botika kindumba na bino ya gauche droite ko tambolaka lelo toza na valeur sous na mboka na biso te moi nyonso akita poto donc tu es comme si oyo kolukaka amibali même tu parles des choses sérieuses bazo zoyo sérieux te parce que bino bokebe bisakuna soki ndumba na bino etoki boya bokota na basite bosa makamna bino biso toza na besoin ya mboka wana eza mboka na biso tokozonga tokotonga tosala makambo ebele alors arrêtez ya okendaka kotambolaka koluka mibali na babiro na bandeko na biso ya babiro biso nyonso toza ndenge moko te bomélange mwasi nyonso te en tout cas eza vraiment pasi mpona bakongolais eza vraiment passé eza soni pona biso alors il faut arrêter il faut botika matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi ndenge Anne-Marie mama na biso auti koloba vraiment ya solo makambo alobi vraiment azali na kanda po azali koloba yango azali pena na kanda mais koyoka lingala même oyo mama na biso Anne-Marie aza koloba bandeko na ngai oyebi ke même bato basalaka na babiro olimbisi même bato basalaka na babiro na Congo vraiment ezali pasi balingi komona mwasi ya pembe te mwasi nyonso ya pembe ndenge mama na biso azali pembe boye bandeko na ngai ndenge tokomona Daniel Safu honorable na biso Daniel Safu alandi mpembiau mwasi ya mpembiau bandeko na ngai Congolais alingi komona ete Congolais soki amolika mwasi ya pembe bandeko na ngai yango basénégalais basekaka biso sénégalais soki otali basi ya basénégal omona yango bakaka mwindu basi moko tosantir keno kitoko mwindu basi mpena bango na me bandeko bacongolais mwasi ya pembe bamonaka ye ndoki extra mwasi ya pembe Daniel Safu abiye mpe fa vivre basolango ezokende mwa 4 plan ako na Kinshasa wana bandeko nango oyebi ke bapetio oyo balibane baboti wana oyo babota na nini na zone ya Kinshasa na barumbu tala ebele batondi bongo na bon marché basi ya pembe Congolais alingi komona mwasi ya pembe te mwasi ya pembe donc bato basalaka na babiro bandeko basi nyonso bazouta Kinshasa bazokende poto bazokende Kinshasa soki kaka baye na biro kosala likambo moko boye bango ata kutu mwasi wana aza alati bague alati pete na ye ya mariage ata olati pete bandeko nanga soki amoni oka oza kitoko il faut kaka alinga yo il faut kaka alinga yo donc bandeko bamama na biso bozuta poto soki vraiment oza faible kaka bandeko marato boyebiki ya solo yango mpe tikalaka nango teke komama elakisaka ya solo awutaki mpena kobima lintel rien elakisaka nango te donc bango nde mosala na bango yango wana bato babiro wana il faut apropose yo il faut kaka alinga yo mais aza na mwasi na ndako ta sokona aza na bango 3 mais akolemba te il faut toujours alinga kaka continue alingaka eza mosala ya bacongolais yango Paul Kagame président ya Rwanda finga biso aza kofinga te maza koloba ba vérité eza kofinga te. Oui, les Congolais sont comme ça. Il aime beaucoup de femmes, il boit beaucoup.
Il est là toujours d'habiller de vêtements chic. Il consomme beaucoup d'alcool. Donc, bakalifera biso ka ndenge wana. Ba Congolais toza bongo, tolingaka basi mingi, ba Congo. Yango moni batindelaka biso, soko tali ba papa na biso nyonso akala oyo ya ba politicien, eloko ekwesa bango ka basi. Livendro, so bamoni ka livendro ya monene, bandeko na nga somo. Mwata mpembi awo. Oyebi ke barwandais baka Dimitri likolo, Dimitri, mais na se bandeko suka na livendro. Donc eloko ezoboma ba Congolais yango wana. Donc basi baza kouta awa na poto ya pembe, bango pe bato baza koluka ba problème na Congo, neti mama na biso ndenge aza bo. Pembe na ye ta mususu akosalela yango na ndenge mususu, mais na Congo mobali ya Congolais soka moni ka bo esili. Yango bandeko makambo zo rene na Congo yango wana bomoni Daniel Esafu ba Congolais toza pumu ba député 21000 député moko tosala pe émission mikolo ya bokomona yango ya le 21 18 bato ba boude ba mais 18000 eza pe belé talaka 18000 donc ba momi ya zo mona so apese momi 1000 azomona nango ke ça compter ba prime bazwa mbongo ya lete eza kobunga eza kose kobunga likolo ya basi ya pembe. Donc bandeko na ngai mama na biso batelemeli ye mpona koyebisa ye ya solo vraiment tolembi biso bamama ya poto toza bandumba te. Bamama ya Château Rouge tolukaka mbongo na biso, aluka moto na ye oyo abete mosinzo na Kinshasa kuna a mélanger bato te akeba papa Kongo alenga akeba biso tolukaka mbongo na biso na Château Rouge, totekaka biloko na biso ameka te, sino te akozwa biso mabe pekisa ye vraiment tuka atika, sino te toza na ba élément na ye oyo tozali nango biso tolukaka mbongo na biso vraiment tuka tokendaka Kinshasa toza pela makambo na biso tosalaka, mais tokendaka kosala kindumba te. Alors bandeko tokomi na biso na suka na bandi mama na biso Anne-Marie na Suisse, ba mama ba élément batindi ezali awa balobi ke soki okontinue koatake bango bakendela kindumba te. Oyo bazokendela kindumba yo luka otanga kombo na bango, comme ça bosala rando na moto oyo abotolo. Donc yango bapesa exemple wana ndumba soki aye kofunda bato aye alobi ke omoni bato moko bandumba bazosaka na ngai, bandeko na ye bandumba bakondima ye te. Ndumba afundaka ndumba te. Jamais moto ekobo akoki kobima aka kofunda bato ekobo akosala ngo te. Muyibi afundaka bamiyibi te. Soki omoni muyibi aye azofunda aza koakize miyibi, bamiyibi bakokamwa ye baba oh. Mais yo boyibaki, yo boza muyibi, toyibaka na yo. Donc yango ozomonaka bandeko. Donc ndenge moko mpe ndumba balokalifie mama Marie babi ye moko mpe azaka na mundele, apres mundele azwi kobo, apres kobo azochange kaka kuna na Kinshasa te akendaka kuna, soki akendaki mpo akendaki kope na ye, kope yango ebeti poto, parce que boyebiki ya solo bandeko tomata tokita pouvoir oyo eyaki tomonaki bamama ebele oyo bakendelaki mpo batravaille na mama Denise Diakeo ebele. Bato bakendelaki na ndenge ya logique batanga baklasse na bango lelo oyo bazwi bapose na pesi mpe mama Myriam Chouchouna Kibilu, mama nanga bambota trop, mama Myriam Chouchouna ye azalaki mayele atangi baklasse na ye. Mama Myriam Chouchouna lelo azali pembeni ya mama Denise, aza na fondation na ye, azali kosala mosala na ye parce que elle a étudié atangi baklasse na ye, azalaki mayele azalaki combattante awa tomonaki ndenge atonaki nga nasala bemission ebelebela ye ebele. Mais lelo aza na Kinshasa aza kotourne aza kotravaille na ye.
mais bamama mingi tomonaki ebele baza koluka bakende bakeye mpe kinshasa yango mayele mpe na motu eza nango te baklasse mpe malonga batangi te kaka loyenge mpo aza propre aza na mwa bote mwa pembe donc ye azomona yango danger nakokende na influence bapoliticien wana ata moko akozwa ngai mpo nazwa posa bien mawa plein yango ozomona mboka congo eza kotambola malamu te toza na besoin ya bato ya valeur batravaille na congo bango wana nde biso tolingi bamama bozali na poto soki oyaki jeune fille etanga classe yekola ata mo eloko moko boye koleki otepaka o no ngai nalingaka mibale ya mbongo ndenge tomonaki mama na biso alimaka aza koloba alingaka bajeune ya mboka oui bajeune toza komona lelo na réseaux sociaux kaka kobina wana nde kitoko te na poto bato mosusu balukaka bambongo na bango na kayu aza kokende kayu na ye aza koyeba ndenge nini aza koekonomize mbongo na ye oyo akendaka kope asala kope na ye okosika te mpo ndenge akendaka kayu yo loko osalaka kope yo nde oleki ye non elobi nanga mama fatu alobi yango biso tokendaka kayu na france na bimi tongo nake kayu mais so namoni nazongi kayu na ngai ere na ngai yali naza na biloko ya koteka nake koteka na château rouge donc azoluka mbongo na ye azoluka mpo paris eza ndenge moko te na bapays mosusu kuna bruxelles to paris ebujaka neti biso na allemagne eza malili okoloteka biloko wana château rouge ya allemagne ezalaka te matonga allemagne ezalaka te na suisse mpe ndenge moko donc na europe mobimba tozaka na bruxelles paris oyo yaliki ça bouge donc bamama kuna baza bacourageuse il faut kondima bango vraiment à respecter vraiment bamama na ngai longone na bino bamama ya château rouge na bamama na biso ya matonge bolukaka mpe na balare na bino na mibali na bino boza na bango na bapale bozolisa kutu mibali na poto bamakelemba mpe kitoko basalaka mpe makelemba na bango donc mama marie baza contre yo balobi ke ya solo luka bamama mosusu soki olingi rando bakoyela yo bango basukisa bakisi njoka kolinga te basukisa yo babi mpo kokeba biso bamama ya château rouge bango wana na nsima babi tolukaka lar tolataka mpe bien toza propre tosengaka toanviaka eloko ya motu te mutuka tokoki kosomba yango oyo mpe bakumbaka bayaka mpe na biloko na bango na bakara baza abi toza ebele biso na château rouge to na matonge concurrence ezalaka te loyal mutu na motu ateka mpo asala likambo na congo toza na bafondation toza na bandako na biso totonga bamosusu baa na baflate na bango toza mpe na babiloko na biso entreprise oyo aza koloba ayela biso yango moya koyamba bamama ezali te mama Anne Marie mposo tobi toyamba bango c'est dégueulasse moi j'aime pas ça donc vraiment en tout cas merci mingi ya solo mama na biso Anne Marie continue idée na yo soki oza na entreprise oza kolinga osala yango ndenge mama na biso Fatou alobi soki omoni oza na mposa baede yo bakoki mpe koyede yo mpona osala entreprise toza na bato mpe bazali kuna oyo bazali mieux placé na gouvernement mais koya kofinga bandeko na yo bango baza kokalifie oyo ndenge oza congolaise te parce que na congo toza na bainfiltré bato babengaka tala kombongo ekimi ngai kombo ekimi ngai bandeko pardon mpo bapele ekoti mingi donc vraiment ya solo bandeko tokomi na biso na suka mama na biso ayeba kosoigne ayeba kosolola vraiment en tout cas bamama oyo mpe bozali kokende kosala kindumba surtout bajeune fille oyo bozali kokola awa omona oboti mobali moko mibale libala eza susu te ale omoni ke ya solo tika nakende na nga na congo na bando okende kuna ta susu na kozwa ata jo moko tomoni meme na suisse
bajo ebele bajeune fille ebele bakei kobala na Kinshasa mpo abengisa mobali awa mpo nini akoki lisusu te. Déception. Déception akosakana te. Donc amoli ke non tikana ke na ngai na Suisse, pardon, na Congo, nakende nabala ta mobali ta mosu akomonana nabala mobali na ngai. Ntango azokende kuna so mobali mpe amonani te ala komo sala mpe kindumba mwa modepute moko amonana borene ntango wana ochange kaka bongo mwa biro moko ozokotakota yango wana mpe mama bato mpe yango bato bazali kokalifie moto nyonso apemba koya kuna mwasi kitoko nyonso bazokalifie ndumba. Eza mawa plein batonton na biso bosalaka koni na Kinshasa, vraiment bapapa na biso basalaki baerreur wana. Soki lelo toza konange na mboka na biso oyo ezomarche te lelo barwandais bazosakana na biso ezali à cause ya batata na biso wana oyo batravayaka na Mobutu. Batondaki te basi, batondi basi te ti bakende kobima na basi oyo ya barwandaise ya batuti bazomona bango Dimitri likolo na se suka na livendo bazomona kengre bango nde donc lola nde suki epai na bango awa. Me tala lelo makambo amemeli biso lelo ndenge moko kaka lelo mbongo oza koyibama nyonso bozali kopesa yango kaka basi ya pembe. Bongo bandeko na biso, bandeko na bino basi ya mwindu oyo bobotami na bango na Congo kuna bolingi bango susu te. Yo moko ozali mwindu oke kozwa mwasi aka fumba pembe mpo nini bamono danze yo. Donc complexe oyo mindele bayela biso kaka eloko nyonso ya malamu ozali kaka pembe. Complexe yango basénégalais bafinga biso na bagambien bakongolais baza complexe. Bakoko na biso ya kala ya pembe bazalaki na bango pembe ezaka te mondele teint clair tobotama ndenge wana mwa teint clair mwa pembe mwa nini kaka ndenge wana. Mais complexe oyo mpena biso bakongolais toza nango eleki. Merci mingi ya solo bandeko bosabone na Congo Alenga TV tokutani bongo mbala nsima tokoyela bino toujours kaka baémission oyo ezalaki deuxième fin ya partie ya masolo oyo ya mama na biso alobaki mpona makambo etali vraiment bamama oyo bazali kokende Congo bazali kobebisa kosala kindumba nde boyoki ye ndenge alobi. Vraiment ezali mpasi vraiment mpe mawa mingi na bamama wana oyo basalaka yango. Mama mibali bazali awa jeune fille oboti mwana moko mibale bongisa caractère na yo, bongisa ezaleli na yo, bozala bien na ndako bokokende na bino bien. Eza te ke vie apresse olingi kaka kotambola na motuka bien, olingi kaka kolata biloko ya bien, basaki ya ba 2000 3000 mobali nyonso azokoka yango te oboyi yango ezomemela mpe biso awa na poto baproblème parce que complexe. Soko zo mwasi aza complexe eza mawa mingi oyo olula biloko ya bato eza mawa mingi. Ça dépend ezoli mokili poto eza ndenge wana mokili mpe etambolaka bongo. Mindele bakendaka na vie na bango ndenge wana nzambe ayebi pourkui asala mindele ndenge wana. Mindele bazalaka complexe te parce que bazotala ndenge vie na bango eza kokende. Nzambe aleka na kopambola bino apambola biso bana ya Congo. Vraiment tozala na makambo ya malamu nzambe aleka na kosunga biso komsa bongo mboka ekende malamu. Bamama ya Château Rouge mpe ya Matonge nzambe apambola bino bolembisa. Bamama ya Suisse nyonso napesi bino mbote nabosani te. Fondation Toto Chic na Paris, Toto Chic de Paris, Fondation Toto Chic bambote na yo. Merci mingi na mama na biso na kati Allemagne Valérie Jimbi na fondation na yo. Merci maintenant nzamba pambola yo. Merci vraiment en tout cas na bosani te. Mama na biso Gwani Matota na États-Unis nzamba pambola yo. Merci na Tigana Zoureta na kati ya Bruxelles. Merci na bandeko nyonso surtout. Merci na Willy Misaka na Paris. Merci na Alexis Champagne
Anissé Mondele na kati ya Bruxelles. Merci na Willy Mimbo na kati ya Bundes, te Kazanoti Kolo Blouson, TV Colonne D. En tout cas, Nzambe apambola bino na bandeko nyonso tu o bokolanda émission oyo. Movier Jean-Jacques Mbela na kati ya Liège ve Jimbo bambote na yo. Merci Lycée Konde tokutani bongo mbala sema. Didier Matuki mobali ya mandefu apembe motema ya Super Anita, Nzambe azala na yo. Merci na bandeko nyonso tu bo partager toujours émission tozali na pona bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu Shora de Solanga tokutani bongo mbala sema. Matondo ingeta